Yaya tolobaka yango chaque fois tongo midi pourquoi pire za la kasute pire akoma pirate lisolo oyo ekolelisa yo camarade ateli camarade na ye poison na sucré jour abimi na maternité écoute abota kibongo prématuré na 7 mois ya pamba abimi boye camarade ateli poison akufi po atika na mobali likambo ya somo boye esala ibongo na Delvaux yaya pasi tinda ba yaya basi bakota lisoto kobetela lelo na tongo ya lelo yangoyo pasi ya kusakana te camarade akoma pirate toyo kaka tokende bongo na République démocratique du Congo précisément na commune ya Kimbanteke na marché ya Mobutu epai wapi bambisi ya kopola oto banaye kobenga bipoli Thomson epola Mungusa epola bapesi yango kombo Sardinella yango akotaka na so tukitoko ya yango soko bwaki atana matembele atana ndunda atana pondu akipaka na ete Sardinella bamamba ya wenze baleli si lokole landa ba Thomson na Mingusu awe koma koteka maya mupiku neti okoto moni batandi boye mupiku wana ya Mingusu ezali 500 francs ope koto ya poisson yango pe 500 francs kasi ba poisson yango ezali oyo babimisaka na chambre froide soki bamoni ke komi kobeba bakangisi yango awa mupiku baganye tan 500 ekota mekoto yo pe batu bakoma kosepela na yango fort po yango babenga yango eza polyvalent soki olambi yango ya pepe soupe oza mobimba oche na pondu oche na matembele to na ndunda bana bakolia l'essentiel bayoka kaka solo Mungusu to ya Thomson me ya kokamo ezali ke bango moko babengaka yango Sardinella mama bobenga bambiso kombo nini babenga yango Sardinella les fins de dimete Etienne Tshisekedi wa Mulumba alobaka yango tout haut que les politiciens congolais tournent kazakh à tout moment nani andimaki que Martin Fayulu bakoma bongo na rivalité yena brother ye Adolphe Muzitu Congo en tout cas tokosuka api ba politicien ya Congo guerre bandi entre Fayulu na Muzitu pasi ya kosakana te boye yaya tolakisa bino comment est-ce que ba politicien sud-africain basa na maturité politique oyo eza une maturité politique pas politicien na biso landa ko soa na bango pasi Alors vous me dites que Muzitu a dit que j'ai été avec Kabila. Chers amis, vous regardez, Muzitu est là, Muzitu, grâce à qui? Il n'était pas premier ministre de Kabila. Il m'a déjà vu travailler avec Kabila. Je vous dis que je suis là. Je n'ai jamais eu Kabila au téléphone. Je n'ai jamais serré de ma vie d'homme la main de Kabila. Comment je me suis rapproché de Kabila? Qu'ils me disent. Yaya deux mots oyo président na prison et que na rabilo ko mo mbale tolobaka to mona ko ma seki to telaka ngona ba théâtre ba sketch président so ali ko kende ye asaka ba motard ba dirija kaye prisonnier pe basaka ba motard do bango de soit e bandaka boye soit obani na prison osuki na président soit obani na président osuki na prison est-ce que komi tokende bongo na Gabon et pas wapi balobi de la présidence du palais présidentiel au palais de la justice la première ex-première dame Sylvia Bongo moi si ya président déchu Ali Bongo transféré na prison centrale ya Libreville pour nini hier là qui accusé Bongo na ba détournement ya fonds publics a confronté qui est directeur à cabinet ya président Ali Bongo oh pas ali mundele lokola ye akoi batini la prison centrale ya Libreville ya et puis si accusation encore très grave il paraît hier abane ko imiter signature ya mobile na ye Ali Bongo tanda ki Bongo na bokono pas ye mundele o ya komi akomi kolela ba France ya ko diriger ya aux française te otali gabonaise tango le kolia mbongo et ba te otali française aux gabonaise tu dois subir ba gabonais ba le lisimbela. Sylvia Bongo Ondiba, l'ex-première dame du Gabon, transférée à la prison centrale de Libreville après avoir été placée sous mandat de dépôt. C'est au terme d'une longue confrontation qui a eu lieu de 13h à 1h du matin ce jeudi entre l'ex-première dame et Brice Laclouche Alionga, l'ancien directeur de cabinet de son mari, que l'annonce est tombée. Soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouver douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shita kwacha pelende wenjoro
Radio Collectivia Fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Kinshasa yokela ngai eloko oyo di bino batu bozalaka na posa ya kopase babomoma na babo séjour na bino bopesa confiance na Genesis Hotel po batieli bino bachambre ya kalite oyo eza na baclimatisation ya kitoko bambetu ya somo na banorme international eza mpe na baoreiller de rêve ebongo badouche na bango soki okoti ndeti kaka oza na mikili ya poto soki oza na kati ya Genesis Hotel wifi kutu bosana na yo po kokota internet ndeti kaka oza na Paris po kaka baséjour na bino etikala inoubliable grâce ya Genesis Hotel okanisi esili tintin awa na Genesis Hotel atieli bino salle de fête salon Congo pour na ba mariage ba conférence ba réunion pe ba anniversaire de rêve na bino batu nyonso bolingaka kosala ba mariage ya kitoko po na etikala souvenir ya vie na bino mobimba bopesa confiance na salle de fête salon Congo po bokozala na bino de cité awa na salle de fête salon Congo ata boza na nombre ya combien bokozala na bino mobimba po musique eza au rendez-vous climatiseur elenda kaka ndenge bozomona batu nyonso bapesa confiance na salle de fête salon Congo batikala jamais kozala desidi tala awa na salle de fête salon Congo baza na bango na problème ya courant te po baza na mobanke na groupe électrogène oyo esalaka 24 heures sur 24 heures musique toujours au rendez-vous baza na espace moko ya balcon ya munene po na bino batu bolingaka kozwa mopepe kitoko po esala eloko di ah oui masolo ya bakuzu botikela bango kuna kasi masolo ya salle de fête pe hotel ya qualité botikela Genesis Hotel po awa soki okoti lokola kaka oza na paradis kidimie otuninga ya adresse ezwami wapi zwa papier na stylo po koma Genesis Hotel ezwami na commune Kasavubu avenue Kandakanda numéro 8 oza na yo mobimba to pebenga bango na ba numéro oyo eza affiché na ba poste de télévision na bino okozala jamais desi ah Genesis Hotel bandaka lozalaki wapi tala ndenge ba congolais basali ba mariage na bango na ba salle de fête ya Mwanza pe ba séjour na bango na ba hotel oyo ezangela tina o tolobaki te tolobi Mbote na bino bandeko balandi ya radio loko télévision bisika nyos tubuzwami merci na confiance et fidélité bo pesaka programme oyo radio lokole masolo et pa wapi tokuta na kapona ko beta masolo ya makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangara ya tambola na mokilo mona makambo ba communauté na ba communauté arabe, musulmane, ivoirienne, sénégalaise et congolaise. Communauté na communauté, ça na makambu na bango. Yaya, ceux qui va beteli makambu na mususu, okomona loko ezali maseki. Njoka, ezali réalité. Kaka soki et salami pa na binonde, o comprendre que awa ezali makambu ya solo. Yango wana biso kutelaka pour la kobetaka masolo oyo. Soki oyebingai, merci mingi matondo. Lunkumu ezongo mboka yo. Kasi soki oyebingai te, yebake babengaka ngai fiston Pelende, tata ya Sedek, tata moko boye humble serviteur oyo azwa mosala ya kozala devant bino na télévision ya kobetaka masolo oyo inventaka yango te oyo bino moko bopesaka biso pa fiston betaka masolo oyo po esungaka biso kaka ndenge olobaka esika ndeko akweyaki yo okwea te olamuka esika pe ndeko alongaki yo pe olonga te c'est que bien tokendaka nango ndenge wana yango ndeko ngana sengaka yo soki okoti et le quoi liboso soko sali abonné merci mais soko moni biso ba liboso otala biso batindela ki au lien au mona ki biso na Facebook au mona biso quelque part yo o s'abonner soki o s'abonner ndeko ko bosa na kate ya ko fina cloche de notification pour na orataka ba programme na biso théâtre baki yango to na biso ko za 15 000 abonnés pamba yaya to komba 13 000 kingani bino mona tata c'est que vraiment bosa na plaisir ko yaya au fini maman 15 000 ko yaya to tala ma ebele
boyebote na biso ebele papa Fisto nga natala kona papa na mama na bana mais sikoyo na télévision yaya finaka la téléphone on s'abonne papa tuna maman est-ce que maman on s'abonne déjà papa Fisto papa be tuna maman tuna yaya moi si yambal est-ce que vous s'abonne déjà tuna bango lingo s'abonner ko yaya tuna ba collègue à service est-ce que boyebi ça ngwa radio le collecté vous s'abonner déjà yaya tout s'abonner ko to la besoin il y a 15 000 abonnés belete est-ce que vous comme j'ai confiance na yebi ke ko comme comprendre c'est que bien tout ça répéter ya ko aimer vidéo comprendre to que na ndengo wana kaka na lobaka tika na remercier pe Michael Josh sponsor officiel ya chaîne Oyo Yaya. Ce qui chaîne était malheureux boye, ce qui bozo mona biso boye, c'est grâce à Michael Josh. Sur Kotimba Liboso, oui Michael Josh teba que Michael Josh ezali griffe. To benga na linga la ba congolais na, l'angila ezali griffe, emblème, logo, brain ya mwana mboka congolais oya koma bo américain congolais ezalaka bongo les États-Unis kaka no ta ba griffe musu wata griffe songolo griffe pakala siko barke Michael Josh pe ezalaka yaya salanga plaisir côté na site Michael Josh ya ngolo bozo na site wana yaya au côté na site Michael Josh oluki ba article eza ebele ba mama ya ba jeune fille ya ba jeune garçon ya ba papa ba soulier ba sapato tina ba chaînette yaya ezali ba montre ba yeba kamuti ya mbongo na montre comprendre yaya résultat ce que montre no mona ngoboye ezali montre ya or esangana ba diamant ndiko mona ngoboye yaya ozuyo api yaya Michael Josh yo robomisa ngai yaya o sentir montre oyo ezali ba or na ba diamant sangana cadeau spécial pour la radio locale ou teki na carton et o comprendre c'est que bien Michael Josh moko commandant ngopé comprendre ba montre ça ba catégorie ya o moni okoka yo o commander ozuna yo to ke na onde ngwana comprendre voilà ata ba sapatu ba souli ya to ba la sabino moko ta sapatu ya Michael Josh ta la catch ya Michael Josh pona osomba kaka o comprendre et ça la kandengo wana et puis bon ça n'a raté un grand merci na monsieur José Genesis Hotel ya yo lingi voyage au ligo kende Kinshasa ya la répétition la mairie de Chiachi tika to rappela Rabino OK Kinshasa olala ka wapi olala ka ba hotel ba Kinshasa quoi babila la mwanza hotel o ba kufara na kati ya la ka la Genesis Hotel na kanda numéro 8 na Kasavubu na quartier Lodja voilà la wana ya tala confort ostra le kola osena mikili ya mpoto osena de kinte kwa zalité ngunga zalité et bon courant de l'estage et zalité parce que kuna 24 heures sur 24 groupes électrogènes ya munene zaliwana pona ko sepelisa yo pona ba de ko za Kinshasa Brazzaville yaya osena besoin fête osena fête na yo collation de grade académique anniversaire mariage conférence salon Congo ya Genesis Hotel ezali wala ya salon Congo ya bango te me ya biso Genesis Hotel Congo avec ka comprendre parce que ça bita bana ya Congo et kinda ndengo wana yaka na Genesis Hotel ya service traité ba ko zo kitoko yo polo yo à vacances mamba transport comme tout ce matin je le sauté la route na mutuka banda l'aéroport à Njili ti na yo na hôtel Genesis Hotel kitoroté voilà tout comme ça mutu ndenge nini o comprendre to que na ondengo na ya so qui prend besoin moi na ya kotanga école de pilotage na Afrique du Sud awa benga mama Charlotte Kaputu ya moi na apprendre école de pilotage ba yo ka osana diplôme de TTT ata école primaire ya moi so kaza mayele akotanga école d'aviation awa na Afrique du Sud benga mama Charlotte Kaputu so pour lingi moi no ata bio bloc ya bien ya kitoko benga pe mama Charlotte Kaputu na shop na ye Little People Shop na Greenstone Shopping Center comprendre shop numéro L119 autre bakité tolobi voilà. Il y a tout que de bongo na République démocratique du Congo, précisément la commune ya Kimbantseke na Wenze ya Mobutu, Wenze obenga Wenze ya Mobutu et pas wapi. Babi poli auto bale ko benga na kala. Omoni ezaka kitoko wa sedo wana na se rappeler susu. Ba no benga ba mayanga ba mbise ba sangisa ngoma mungu se pola ezaka sebe na ko sakala te mayanga wana. Papa msuba na uza moi nzombo le soir papa qui a beti libanga maman qui a beti libanga wenzeka ya 16h ba bale à partir de 18h 19h c'est le petit to quoi ba bale à 19h 20h ba oza la wenza ça ba wenze belé on habite avec kuna non tout le temps pêcheur ba yaka ba mbisa bi poli
mayanga oshoka olongo parce que bois kinyo na nzungu ya mafuta tomate pilipili kitoko wapi mais makambo échanger sika boye na kibanteke ya ba Thomson ya mike wana ya mikelekete wana e pola oyo e bali komisa solo déjà wana bakoboka gote batanga mupiku 500 francs ya bato bazoko somba yango ba pesi yango kombo Sardinella yoka kombo bakino baza makambo ya Sardinella yango soko yango seben na matembelo bwaki na pondu obwaki na mfumbo obwaki essentiel kaka moi solo ya mbisi ezala qui ça la belle comme pena boye Sardinella ya landa reportage oyo somo suivez awa tozali na commune ya Kimbanteke na Kingasani plus précisément na wenze ya Mobutu. Kasi constat tosali awa ezali nini? Soko tamboli na ba mesa ya ba mama oko remarquer ke ba Thomson na mingusu awe koma koteka maya mupiku. Neti okoto moni batandi boye. Mupiku wana ya mingusu ezali 500 francs. Ope koto ya poisson yango pe 500 francs. Kasi ba poisson yango ezali oyo babimisaka na chambre froide. Soki ba moni ke komi kobeba bakangisi yango awa mupiku baganye tan 500 ekota. Mekoto yo pe batu bakoma kosepela na yango fort po yango babenga yango eza polyvalent. Soki olambi yango ya pepe soupe oza mobimba, oche na pondu, oche na matembeleto na ndunda, bana bakolia l'essentiel bayoka kaka solo mungusu to ya Thomson, me ya kokamo ezali ke bango moko babengaka yango Sardinella. Mama, bobengaka bambiso yo kombo nini? Babenga yango Sardinella. Ba mama bazo justifier choix na bango epa ya Sardinella po soso koma cher na ndenge ya kosaka na tendeti awa tala soso moko déjà 10 000 francs. Carton biloko tozali kosomba 48 000 lelo ekomi 63 000. To ya dollar bazo beta ngo na 220. Libanda siko kenda somba biloko na kati na chambre froide. Moye ezate neti soso moko no yo moni na 10 000 francs. Tokoteka ngo ndenge nini tokofifwa ndenge nini na bana. Carton soso 63 000 elongo na 38 000. Ezala kate façon biloko ekomi kozwa sincère na marché ngaye bakonzi botala pe bolukela yango solution R yango yo tala batu bakomi ko préférer balia na bango kaka Sardinella oyo kongo na kombo mais eza déjà bambiso ekomi ko beba veut dire ko pola tango olesa bana biloko boy oyebi ba conséquences na santé RDC yala nini ekeyo totika la kaka na République démocratique du Congo et pas ba politiciens congolais tourne kazak à tout moment to la kibino awana yebite bandeko soki ya solo botela ka radio le coller pour tout ça la effort tant que radio le coller aussi mba quelque chose. Les politiciens congolais n'ont pas la maturité politique, excusez-moi de dire ça, mais pour ça c'est la vérité parce que bis na Congo to linga la vérité. Ce qui mutalobi vérité, bobandi ko finga, bandi ko lomabe non, o ezali émission ya éveil ya conscience awa, ezala ka pembe na pembe. Litonga yaka awate, marakuja ayaka awate, manga rutu musika, avocat na liaka te. Awa solo na solo. Est-ce que vous comprenez? Voilà, on doit vous dire la vérité pour na beau changer. Les politiciens congolais tournent kazakh à tout moment. Qui allait croire que Martin Fayoulou, vérité des urnes, Nande Konaye, de tout le temps, ancien premier ministre Adolphe Muzitu, Babanda Kousouana Lelo, Oyabino, Te Osakana été pour Kabila. Pourquoi est-ce que vous présentez Kabila comme étant un démon? On vous a montré ici la maturité politique. Il y a un sud-africain, président en exercice, à quelques mois, président à Kala, Yokande Baosolola, président en exercice, à Osolola, le plus grand opposant, jeune opposant, Julius Malema, Bazoko Seka, la manifestation officielle. Soki Martin Fayoulou, à Solola Kabila, problème est Zawapi. Soki Muzitu, à Soluna Kabila, problème est Zawapi. Soki Fachi, à Soluna Kabila, problème est Zawapi. Moïse Katumbi, Koso, docteur Boukou, Gebasa Ebele, problème est Zawapi. Est-ce que Koso la Moutou, soit à l'opposition, ou à la majorité, et là c'est comme ennemi, nous devons apprendre avoir une maturité politique dans le niveau du Congo. Notez, Mawaming, Nandimagite, Landa, discussion à Martin Fayoulou, na Adolphe Muzitu. Et révolution de bino bino bolanda rabatu oyo yo musalo kwa sima ya rabatu yo leader na biso nini bo yo ko leader moko nini na ajo comme non déjà est-ce que était ya bino landa. Il faut poser la question, Mouzit fait partie pourquoi? Alors vous me dites que Mouzit a dit que j'ai été avec Kabila. Chers amis,
Vous me regardez, vous regardez. Mouzito est là, Mouzito. Grâce à qui? Il n'était pas premier ministre de Kabila. Il m'a déjà vu travailler avec Kabila. Je vous dis que je suis là. Je n'ai jamais eu Kabila au téléphone. Je n'ai jamais serré de ma vie d'homme la main de Kabila. Comment je me suis rapproché de Kabila? Qu'ils me disent. Il y a des gens qui ont lui posé la question et à ces gens, ils ont dit ah non, il a créé le bloc patriotique et dans le bloc patriotique il y avait les FCC. Mais ça c'est extrêmement grave. Quand nous avons fait la première manifestation du bloc patriotique à Kinshasa, il y a mes gens à moi qui ont pris le départ au rond-point Super Limba. Mais ils ont pris le départ avec qui? N'est-ce pas avec Madame Mouzito et avec le secrétaire général du parti Nouvel Élan? Vous ne l'avez pas vu? Il faut lui poser la question. Sa femme et son secrétaire général étaient là, c'est moi qui les ai envoyés? Ou c'était des sosies qui étaient là? Ça c'est de 1. De 2. Quand nous avons signé le document de constitution du bloc patriotique au CEPAS, nous avons signé numéro 4. Le secrétaire général est là, qui a signé au nom de l'ESID. Le secrétaire général du Nouvel Élan, numéro 5, il était là, il a signé. Est-ce que c'est Fayoulou, par son esprit fort, qui a pris la main du secrétaire général du Nouvel Élan pour faire signer? Ah, le beau ballot, c'est Ingandoto. Nous avons signé Zaomonate. Qui n'a pas vu, il a signé parce qu'il y a un esprit fort qui est venu lui faire signer ça. C'est extrêmement grave pour des gens. Quand quelqu'un a occupé certaines fonctions de la République, même s'il est arrivé là par hasard, il faut que pour le respect de la fonction, qu'il se respecte. Vous ne pouvez pas jouer avec des gens. Monsieur Mouzito, je vais vous dire aujourd'hui la vérité. Monsieur Mouzito est venu ici, il ne devait pas être élu. Vous le savez? Et les gens de Kikwit me l'ont dit. Si vous n'étiez pas là, c'est vous. J'ai dit que non, c'est pas grave, c'est la coalition. Lui-même, il est venu me voir. Mon frère, c'est grâce à vous. Merci beaucoup, c'est grâce à vous. Mais c'est normal. Si nous sommes ensemble, et nous devons. Les gens m'ont parlé de tous les coins, de tous les côtés. Comment vous acceptez ce monsieur? Comment vous acceptez ça? Vous savez ce qu'il a fait. Vous savez, et vous le savez. J'ai dit, mais écoutez, c'est la coalition, la Mouka c'était tout le monde. Moi je n'ai imposé personne. Quand Mouzito est venu pour entrer dans les groupes, on l'a fait attendre. Pour prendre la décision qui rentre dans notre groupe, on l'a fait attendre, on a débattu, on l'a accepté. Et maintenant il va commencer à dire des bêtises. C'est extrêmement grave. Mais Mouzito, qu'est-ce qu'il a dit? Que moi, je ne vais partager Fayoulou avec personne. Bon, est-ce que lui c'est une femme et il ne veut pas me partager avec une autre femme? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Moi je ne suis pas un polygame. Je ne suis pas un polygame. Moi je suis un politique et la politique c'est fait avec des gens. Nous autres c'est fâché parce que j'ai reçu ma tata dans mon bureau. J'ai reçu ma tata est venue me voir. Quand quelqu'un vient te voir, tu vas refuser? Alors moi je le reçois, il me dit que, cher frère, moi j'ai créé un parti qui s'appelle LGD. Et ce parti, je le situe dans l'opposition. Et donc, je vais vous rejoindre dans l'opposition. J'ai dit, ah, moi je suis dans une coalition qui s'appelle la Mouka. Et dans cette coalition, je suis avec Adolphe Mouzito, que tu connais bien. Il dit, oui, c'est mon premier ministre, je vais l'appeler. J'ai dit, appelle-le actuellement, c'est lui qui assure la coordination tournante de la Mouka. Donc tu l'appelles pour nous rejoindre. Le pauvre, au sorti de là, il a appelé Mouzito. Et Mouzito dit, oui, je vais te rappeler pour te donner rendez-vous. Et après, le lendemain, Mouzito passe sur une... En dehors de nos frontières, tout que des bons en Mboka Gabon, le baki yango ne bande soit au bail la présidence, au souki na prison,
to obaye na prison osuki na présidence yo pour nini to mona yango ba na prison ba suka na présidence to exemple Mandela Nelson Mandela aba na prison asuka na présidence to jipe o ba na présidence ba suka na prison banan ba Laurent Gbagbo ba na présidence ba suka na prison mais exemple pe ezali légion ezali ko komba après pouvoir déchu ya Ali Bongo président déchu ya Gabon. Moi si na ya bana osala makambo terrible. Moi si na Sylvia Bongo o yazaki française akomaki gabonaise. Alors pendant que azalaki première dame et que Ali Bongo azalaki na problème azalaki na bokono hier akomaki ko imiter signature ya président. Bazalaki na guerre entre ye na directeur ya cabinet ya Ali Bongo au passe là qui Mundele alors il tellement là qui moi si Ali Bongo a influence na ye étant moi si ya président et ça là que bakanga directeur ya cabinet à côté 4 ans de prison tant au pouvoir comme il déchire allez babimisi sikoyo directeur ya cabinet wana a quelque porter plainte yango lobi awaya du palais présidentiel au palais de la justice. Sambi a démontré comment cette femme-là imitait signature. Il y a un président Ali Bongo. Comment est-ce qu'elle détournait les fonds et qu'il n'a France Nengouana. Finalement, elle a été condamnée, transférée à la prison centrale de Libreville. Première dame, Karasiko, vous avez Sengo, Awa, après bout, on se retrouve dans ma cala. Mamaro Tentir et Sili, qui vraiment dit, mais si les personnes passent. Et t'es rabino, ma cam autre, ça va pour la sentimate. Lorsque yo pour la été yo et si quand de quoi yo quoi atteindre objectif et de coller en est-ce que commis hein voilà ce qui est bien suivez. Sylvia Bongo Ondiba, l'ex-première dame du Gabon, transférée à la prison centrale de Libreville après avoir été placée sous mandat de dépôt. C'est au terme d'une longue confrontation qui a eu lieu de 13h à 1h du matin ce jeudi entre l'ex-première dame et Brice Laclouche Alionga, l'ancien directeur de cabinet de son mari, que l'annonce est tombée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? On vous explique. Mais d'abord, qui est Brice Laclouche Alionga? Brice Laclouche Alionga, qui est devenu chef de cabinet du président déchu Ali Bongo Ondiba à la suite de son accident vasculaire cérébral en 2018, avait été incarcéré pour corruption. Ça, c'était en décembre 2019. Ce dernier avait toujours clamé son innocence en précisant que c'est Sylvia Bongo, encore première dame à l'époque, qui donnait les ordres de décaissement des fonds. Est-ce que le temps va réhabiliter notre client? Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que justice nous soit rendue? Parce que 4 ans de perdu, c'est 4 ans de vie. Apparu faible et amaigri, après avoir passé 4 années derrière les barreaux, Brice Laclouche Alionga avait toujours voulu cette confrontation avec Sylvia Bongo devant la justice gabonaise. Ce face-à-face entre l'ex-première dame et l'ancien directeur de cabinet d'Ali Bongo Ondiba a été enfin organisé par le tribunal spécial de Libreville ce mercredi 11 octobre. Il s'est soldé par le transfert à la prison centrale de Libreville de l'ancienne première dame. Alors qu'elle faisait l'objet d'une simple mesure de garde en résidence surveillée, Sylvia Bongo pourrait désormais faire l'objet d'une inculpation pour corruption et détournement de fonds publics si les faits qui lui sont reprochés sont avérés. Elle fait également face à d'autres chefs d'accusation. La justice gabonaise lui reproche d'avoir à plusieurs reprises imité sur des documents officiels la signature du chef de l'État Ali Bongo Ondiba alors qu'il était encore en poste. Ya to kobete la osika bo solo oyo salami na Delfo mikolo bana binza bana ngalema binza. Bozana ma solo mikolo yo bande ko angola bolali bo peso ma solo temoni Kinshasa et de même masolo a pesa masolo ya osana masolo ko pesa bomba yango pona nini ya pesa le soto beta to ko beta le solo kaka ndongo lingi to beta yango ya soko to tanga kombo to tanga kombo so po boy to tanga kombo to so fonctionne ndengo wana voilà vous comprenez voilà alors tout se rappeler na SOS ya maman na biso mami oyo un certain pasteur au a fait dans l'urbain a été trouble nanda kunaye ya Boga mama mami alobaki pasteur azo ba téléphone teme na kati wana kombo ya mwana na Fiona ezalaki wana Fiona jeune lui passe à 24 ans to koluka pe Fiona aya le faire be kolobalana
Fiona fait Koloba. Qu'est-ce qui ne va pas entre Yé na pasteur John Wana, ce qui peut prophète. On a vérifié, il n'est ni pasteur, ni prophète, ni nani. Afin de rendre à côté de l'église. Oh, ils allaient rater le coup de ça, l'investigation, c'est commis. Voilà. Si vous y est pasteur, soit disant pasteur John, Deko John, Azawapi. Asana Fiona, bah qui mena Fiona toi Zabi, donc on Fiona, Fiona pour expliquer ce qui se passe. Mais en attendant, découvrir la cotisation, moi 10 €, 20 €, 50 €, 5 €, pesa, benga bongo mama bibi, numéro mama bibi, ça na réseaux sociaux partout, mama bibi à Suède, tout ça va mouké, président de la communauté congolaise na Suède, merci na musala osala, la danoise merci na mobilisation côté à Londres, bande renos tout sangana pona toluka billet, maman na biso mami azonga akende occuper ba na exultant za veuve. Saka papa zate, ceux qui maman pas zate, ba na bozana bulu ki ata ba kolu mesenga présence ya maman. Mais les parents moko ça on a pas ba kene liboso. Alors tu ebi ke botu ya malamu, botu moté botu bala. Ah ya benga, soko ça la numéro ya mama bibi te, benga biso to kopio numéro ya baba bibi. Moi 1 € na yo wana 2 € et ko sunga pour na maman na biso mami azonga bongo na Suède. Voilà. Ya li so ça liboye. To ba kayango chaque fois na tongo midi poko ya pire à souté, pire à coma pirate bandiko nangai, pire à coma pirate. La confiance n'exclut pas le contrôle. Na lobaka yango chaque fois awa mwasi ya libala azalaka na camarade te. Camarade ya mwasi ya libala mobali na ye na bana na ye. Soko lingi mwa camarade mwa moko mbale camarade mwasi ya libala so camarade ya célibataire te. Pour ma be ekokota est-ce kokomi yo bala bozalaki bino bali ba célibataire. Si vous avez comme un ndako na yo, vous allez ko yenga na camarade na ona abilité. Tanga ya ndako na yo, mon ami de dedans, boni. Est-ce que chérie na biso azali, mobile na biso azali faut que ta ngor tout court. Mobile na biso na nante, mobile na biso te mobile na ngai, tuna nga mobile na yo azali. Ya so ki ko ka sonité. Etanga ba mobile na libala mobile na biso ya yebelaka. Oyibe intention na été tale comme comédie fi oyo. Jeune fille autre beta les autres père comboté mais ça mon adelvo yé basala qui m'a passa ba bota ba ngaka yena ndekona mbali donc 12 ba wa 12 na mbona mpia 12 na timba basala ki ba mbali siko yé ba ma passa mais yé azaki lokola ba mukolo leki na mobali azaki lokola leki mais basala ma passa ba mbali. Difficulté, on ne sait pas mais baza ba orphelin, papa na bango akufa, maman na bango akufa. Tu évite ba kufa ki na circonstance nini, souffrance peut-être qui makasse. Mais boyebi, moi si jeune fille, azaka mbo avantage muke na nenga ko bitambola mwanze konso, akutela kina tonton moko boy. Tonton wana asala kana SNEL. Société nationale d'électricité, voilà SNEL. Na Kinshasa, moi production ezali. Asepeli pe la fille wana, asepeli na ye. Babandi peut vivre à expliquer qu'il y a des tontons aussi qui expliquer fina yé à cause en charge toti karade de kokosa il y a des filles oyo azana l'autre côté mais soit côté nombal a osala ya minene ya osala ba minene ndele po buta abala yo faut le la vérité j'ai pas de moyens de situation eza boye pona muto e ba position de zanango mais yo so côté nombal osala ba godo c'est comme si ozanango il y a de bosala ka angele. Film so kuta na centre-ville, na restaurant et consort, to na Facebook, to wapi, fille na Facebook na ye, ataka ba photo ka na bote na danger. Ataka ba photo ka na mituka danger, mituka les akaya bangote yaya. Au moins mutate so mituka na tonto na ka photo ya atoka ngi photo, akosi mutana na so mutuka. Ake kote na mutu na chambre d'hôtel. Chambre songolo, ta mutu ana tike mo chance akangi ba photo sa no tala sika na lalaka. Aokanga photo na Facebook na WhatsApp na TikTok asana bote la luxe mais pas na bango basana même capable ya kosomba rideau et katana porte kutu pour aller à la rater est-ce comme to fingi tout sur la pembe faire angel so côté na mobile tonton lobaka vérité la vérité libère est-ce que au commis to sur la pembe yaya o ezali radio lokole voilà pembe na pembe on comprend c'est que bien. Ndeko moi si a expliqué de combat au station on va para ba kufa vraiment dans la difficulté na leki nanga bon en fait leki nanga mobile me toka ba passe son bali et pesi pas ya ko sakalate ndeko mobile wana azadia jeune garçon voilà jeune homme quoi azaki na moi ndaku na de moi de chambre ça va de ko louer azui moi si na ye
ayena ye bandi ko fanda wana siko automatiquement leki ne ya mobali to ndeko na mobali esika okende ate ayeba ali ko fanda bango yazo occuper chambre moko en tout cas ndeko na mobali wana wana ko sala ande ko aider ndeko na mwasi basa yeka bango ba lingana ki makasi e ko sala ke li passa ya mwasi a commis na zemi car des ala kawana zemi et ben du coup évoluer tant comme moi 7 mois tension même car zemi a liboso ndenge za la ka ça moi complication so ça mutaba qu'il a faible donc il peut avoir complication et ça li que ba que l'hôpital batali même non en tout cas zemi et zo le ka kilo pour na yo ya liboso kokate na tension mataboe car ne ba il faut que bimsa moi na fa bimsa moi ba ça na césarienne ba tsa moi na couveuse c'est vrai y a pas de problème a fouti mbongo e koso mama wana jeune fille wana yaya wana à côté hôpital ça là qui au moins 1 mois dans l'hôpital ba sungie batali e koso parce que babi moi bandeko madame moi na ça ko amela mai koso mais ba ça ba traiter bien ba bimisi pe moi na très bien donc moi na et après prématuré ba bimisi ba tie pe na couveuse kaka ndenge zalaka ndeko na mobali abane ko ele biloko olia yango za lokola leza na mikili mpoto te leza na félicité ke l'hôpital ba elo biloko te hôpital a kopesa yo biloko te kongo za ndengo ate bokomi kongo bana donc chaque jour damage yaka damage bene ye consort donc les gens ko leza na félicité na poto te bongo te ndeko na ele ke biloko chaque fois sikoyo jeune fille oyo li passa azalaki na pire camarade na ye Papa ne kota mo aller ensemble avant bala akuti la tonto wana ka ne sala ka kutina tonto donc ka ne sala ka ndingo wana ka ne sala ndingo wana siko camarade akuti hôpital ayaka siko jour mo ka ye ayo tena mo hôpital ayena mo kitunga ka ne sala ka kitunga ayena fufu ayena biloko olia ba Thomson ka ne sala ayeli camarade ne biloko olia ya lo sambo futa kaya lo sambo epola kate okomi ya mwane la kasa ka mwane la kaya ya esika on sozali tsaka ba bolongo na se sambela ka po yeba ya ko se la rapeka te ba sala o délivrance délivrance ko sala pe yo moko pena makambo o se délivrer yo moko o sala difficulté ko bota o sala difficulté ba fanda na se ya na sala ka pena de prière oyo na landaki yango pe pa porte Charlie Moubiala ya soki mutamani na vina yo vie que n'a bien te joie kaka mabele simba mabele o comprendre ça prier o simbi mabele o nanga o lobi boye nzambe na nguya yo muto sala mukili oyo mukili zaki mai o lobi que la terre soit et la terre fut o sali mabele oyo pona ninga na mona passe na mabele oyo ya na mona passe pour bato o ba bundisa ngai loba kaka nzambe batambola ka likolo batambola ka mabele te soki batambola ka mabele oyo ngala simbi o nzambe yo kela mabele oyo emela bango ya ko pesa nga raison o comprendre voilà tu na londe ngwana o papa fisa ko pasteur te tozo loba kaka pembe tozala basali na nzambe tozala ba sage ba dosto tozala expérience makambona est-ce komi voilà c'est que bien o se la rate ba samela pona yo o ko samela pe yo mo aussi peu de délivrance est-ce comprendre voilà ce que il est kelionde au bengi to tindio pas prophète alijo to tindio pas apôtre Charlie Moubiala to kena nonde ngwa comprendre et fato ko zwa ya musika ya mbongo te ofele ya ezate ba so senga ba $400 ke no defa kuna banque au futa te bongo te comprendre voilà mama ka benga zo se awa ndeko mo ka senga ke 1500 nga baka mukile pele wa to so ngwa mkongusu ho $1500 mon bala bela ki AVC mbal abunga ya to ko so ngelango papa ya Londres papa mo ka Londres papa Ousmane mbote na yo ai ba so sera ye $48 ni bazwaki papa $48 ba to mo kili makambo mingi ngana lelio mama mukile makambo je me suis fait une émission spéciale quand ba mena ba mbongo pa pasteur pa prophète ba na to bon ba le téléphone ouvert puis no benga o bengi biso o lobi prophète tela mena mbongo o ebi na personne numéro la to bengi ta prophète o mena muto mbongo po ani confrontation et on va tout ba kosaka ba ko kima ne biso ba kima ba saka de côté comprendre c'est que bien voilà to na ndingo wana camarade na ye wana ayo kotala camarade na kitunga
l'hôpital. Aïe nango, 42 alaka, camarade wa tiki akei. Yaya, jeune fille oyo mwana ilaka, azalaki na courage te. Ba ili e biloko kolia, kuta azalaki na nzala, mais ndeko na ye mobali ayaki na biloko non te. Mais po ali yango aoki kilo abi biloko na oki pena kolia yango te. Na oki kilo Yaya, esala ko moko. O mono lungo sala le kamuboyi. Muta elio manga, muta pesi eloko moko lia. O kilo bo nente na sala ngote. Muta elio jus o mela, ayi lo bo ki kilo. Yaya, instinct fo sala ka, esprit sala ka. Na carte na fo ko na carte. Habité na rolia ngote. Abengi siko nanyo, abengi ba mama oyo ba clean en France c'est quoi? O comme à l'hôpital consort Maman tabilo ko ba elinga me na comprendre de te mais na ngi na posa ko lia ngote est-ce que okozwa na yo maman wana ba komba ko peta bino ça va te pesa nga yango abali so ba sani na ye abi ça va ngala ko ke pesa ba mbisi na ngai pour maman ngo comme à l'hôpital wana paré atana liziba na ye ana liziba ba mbisi entre Delvaux na ba Delvaux ka kuna Mama wana zwa biloko wana kena nango abwakela ba mbisi na ye. Eleka nango pe na tongo mama tonga ye abo akule na mbisi na ye amona ba mbisi ba kufa ba mata likolo biloko pesa yenga na bakela ba mbisi ba kufi tanga ino hôpital esi mama na mama biloko pesa yenga zaki malamu te na bwakela ngo ba mbisi na ngaba ba kufi zaki mabe abi zaki mabe yango na ndoka courage rolia ngoteko vraiment yaya olie a sosola mutuni na yaki na bloc wana na yebite qu'est-ce qui s'est passé moko soki diable avec la ba raté mais ça mona elaka yaya diable ko aveuglé oti se comprendre to so la pembe ya tilanga ba j'aime ko yaya moi si yaya mobali papa maman yo bon na tata c'est qui vraiment autant j'aime problème na yebi ko tranga na télévision yaya tika na TV sur téléphone na yo ta j'aime et puis partager. Vous comprenez? Oui. Bien bon, on a papa fiston. Partager, non, tout partager. Partager, yaya. Tchaba j'aime. Mataba j'aime, yaya. Vous allez émission et faire conscience, yaya. Tout ça, non, j'aime. Mataba j'aime. Et puis partager. Oh, plein s'abonner, madame yaya. Tant qu'on déconne à mobile, yaya. Ayebisi tala biloko oyo kingande yaki na ngolo biwana pona lia ngolo rebna courage do nazaki na nzala afa kuto na biloko na découragement nazaki na courage a kolia ngota na comprendre pour ani na pesi yango mama oyo akomba kawana klina ipare akala ko boka na biziba na ye bambisi na ye ba kufi ezaki na lobo mabe na kati abi ndeko chance olia ki ngote olie ba sosola batik na opera ndengwana bref batik na bango ndengwana problème ba kipe ngote so kipe muningo na basani so kipe récupérer basani na été ça on n'a pas précisé on ne sait pas bref bazali wana sili a compter ba salaki 1 mois à l'hôpital siko jour oye akobima bebi la congolais za na gisasa jour mama kobima akendaka na salon pembeni wa basali moi monzele ba tuti moi monzele kana ka faso abimbe ko zoyer abima chic moi ça botamisi moi ça bin hôpital abina maternité so salaki 1 mois na maternité et ça te le col na fait na porte des aka ceux qui oboti pour m'attirer bana batika l'hôpital mama yo bimi o ke tala bana te na Congo moi na pour m'attirer o ko zala wana mwana na yoti mwana ko makasi mwana pas comme très bien comme est très bien siko qu'est-ce qui s'est passé? Jou maman alinga bima ake salon abong sasuki moi la tika li koto na berceau de quand papa fisto moi na sala fièvre makasi ba comprendre tete la prématuré a sali fièvre moi na fièvre au sakanate bébé au pas bébé la ka fièvre ba traiter moi na ba traiter ba et reste dans un hôpital ba infirmier a traiter moi na docteur aya tali tant maman e ko zonga bébé dans la fièvre au sakanate ba calmer et kiti nzoka fièvre wana ndenga na kaniseli ndenga na bulele
moi la mona qui peut être danger zoya alinga qui a sali fièvre wana pona peut-être batika à l'hôpital pona mabeyate peut-être mabe jour les pas beleka et ça la me rappelle à monde ngoya o komona zo na muki bana bolungo bimba qui fatigue à kosakana te tout ça la angele vous avez un monde santé on a muki be fatigue parce que meyate ya fana ndako o ebite eloko nini o sala makuna so ko tche mutu makasi ya to ka mota bima ki be mabe komi au monde qui va bien vous avez qui vivent au sol na tongo bana bo moi la période qui ayoki moi malaise moi la vienté moi la bouille aya elle moi so moi na pas bo que classe vous ça rappelle anglais ah le nom que reste maman tele bana ah moi la reste pour ça bon ça fatigue pas fan mais elle moi go fa que dans tant par circonstance moi na pas fan parce qu'on ne sait jamais pour ma be courir est-ce que comprendre tout sur la pembe ya tango mwana fièvre kiti jour la ngwa mama tout le monde zele ba to ba ko zo na salon parmi ba to ba ko zo maman hôpital bi ma camarade ne pilo wana pe aye ba koti pe na mutu ko ba zo ba koti bu na ale pilo ba ko pe na ndako si ba de fanda wo ba to ba ye ba bine bi ga do mama ke do bota aboti prématuré a sali un mon hôpital siko abimi a beauté père ko sarate chaîne fiango mobile la lenga ki mingi siko les araba to bina libana moi mini fête ka ba moi la bote moi ils ont fait mukete mini fête consort siko yo ba ju bébé ba ki ko chaye siko na chambre na berceau même si maman ça va maman yo zala peu mingi na chambre na bébé ko maté avant la chambre maman va na chambre bon on a fait libanda siko camarade na yaza camarade na été alandi camarade na chambre oyo yaki na biloko wana bakile ba mbiso akufaki wana alandi na chambre afandi ba bete masolo ah camarade yo romelate te ba pesa un sucré accueilli azolier sucré baba ki Coca-Cola azuye ayeli yango asa fungoli yaya comment est-ce que mutakoyelo masanga ezala ya kofungwama azoyelo jus ezala ya kofungwama te yaya à moins que ça la comballe côté la ngoyomoko non ba chaque fois la confiance n'exclut pas le contrôle ya pira zalaka susute na mukili oyo pira koma pirate nana ebiso ke camarade ozana yewana za piri yo piri ya maluba ya kata light nana ngona no piri ya salai mabete to so la pembe no tanga pe na est-ce que ozana piri moko yo na beba na te so bo piri beba na poani kaka ba pire ne basala ka buzoba ça toujours était pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués camarade Elie Coca-Cola akidi sa motema mwana mwasi oyo ameli coca ekiti bia na mungongo nzoka camarade na ewana azo gelé camarade ameli tant etreli moi katikati a créé pour faire bali ko sila a créé busy ono camarade non il faut na zonga rapide boye ça ah premier merci en tout cas qui dans l'hôpital en tout cas merci camarade on attend accueilli 1 heure du temps après maman et bébé koto li passa orpheline de père et de mère afin na ndaka mbali na yena ndeko basa na ndekote ba sundola bango po papa akufa po mama akufa yaya tangu papa na sana bomoyi mama sana bomoyi yeba ko luka lipa erango est-ce que bokomi ba ya basi ba ya mbali bokomi tukena na ondengo wana ndeko mwasa bandi kolela palpitation nazoka mulungi nazoka moto mutema moto oh nini mutema moto bone oh na melika ka secret oh secret na peso secret wana ote kamera mo penga secret ah mutema moto bo ma hôpital bo mo hôpital e komi ya boy ndeko na mobile basiba keneke ndasko ndeko mbala ye na mbala na ye basimbi tango bato bimsa ye ba benga taxi be hôpital ya ndeko wala kambaki abade ko ba furufuru na munoko wala c'est zaki poisson penal oyo ya rapide na putain na tanga karabara oti ba poisson zaki ba tout à pile aussi pile so pile radio tout tu na meni pile poisson akufa mais siko e comment tellement ba rwandais ba côté na Congo
Et comment il y a marque na marque ba ba poisson o to yebite ba ngo ba yeba soki atela ki ni nakata loko nakata sucré poisson ya ndenge nini eza ata retardé tete ya vitesse maman ya kufa fi on a piqué maman crise do ba fulfuna muloko ba juillet ba kena un hôpital quelque part on a Delvaux quand ba comme l'hôpital wana amela kinini ono amerika secret loko mo nini boy batali boy mabino wana muto e bembe ya sur place mi chopé kata sa kufi déjà muta otro bona maternité jour à maternité na bonzelo wana ka libaya na liputa moko ne misaka basa africaine kitoko ndengo wana moi ça kufi amela kinini kaka secret azaki na ndaona na camarade wana tuila muzi ya zaza phone l'appareil de votre correspondant soit éteint soit hors du périmètre ndeko na baki makambo osala akatisi Brazzaville kaka na jour wana akatisi Brazzaville encore Congo ya raso kimi na mto kango azateninga akimi na Brazzaville koto matanga ba leli ndeko mbali na ya leli siko aboma ki e pona nini ya ngona zoye bisayo mwasi ya libala zakana ba camarade ba célibataire te nzoka pendant que ya komaki na zemi wana ba repo mobile na ye akoma ikobima na camarade na ye akoma ikobima camarade na ye siko camarade na ye wana akoma ikolinga sikoyo mobile wana abala ye po bazaki na processus ya mariage na camarade te tika ye ngai ne fo bala na ngai na bala on ngani wasi na ngai wana ngote ye mwasi ngande mwasi te do ozolinga ye ndengo wana zero mona mama na osala ye wana mwasi na ese mobala alobi a témoigner ngo pena boy pambila abaki zero mona et puis chose grave tant fait comme na Brazzaville agi audace ya kobenga mbali wana boni siko mwasi na kufi toba na mokonini abi osana audace ko bana toba na mokonini do yo teli mwasi na nga poison kufa ponga na bala yo osana sona tambukete je peux jamais le faire yo jour osonga kisasa bakolata yo yaya ta la confiance yango yo mzo chance ya kolanda radio lokoli ya partager à chaque fois yo olandi papa fisto mutu mso alandi te ya kabola li solo peut-être na bango chaque fois peut-être li solo esungi yote e ko sungande ko moko quelque part soki ndeko abana ko tala radio lokoli tanto lo baka mwasi ya libala za la camarade ba célibataire te mwasi ya libala camarade ne mobile na ina bana na yi est-ce que komi de peut-être ngoko fate et puis mama oyo so na discernement ya solo mutela ke biloko ba pesi ba mbisi ya kufi yo ko sala angelete et sur la guitare confiance mon ami de dedans et si lui ante tala mwana mon aki danger ba bébé ba banze dia solo peut-être moi ça y fièvre makasi pas ba bima na hôpital te plan ya kadi mpemba wana camarade mwana bango e foiré ba tira à l'hôpital ba to hôpital le fallait battre la chose à hôpital quoi Afrique du Sud ba non fièvre moi na sali boko elote bola la boko elobi so peut bala la ka inga oleka mama linga okufate mettons comme kiti ba kei mama ke ko kufa jour o ya bina maternité li passe à maudire jour wana et pesier trouble ko sakate sikoyo mutay ko ba la misolo siko li passe na ya mobali mwana ya bébé a prématuré on sa na nini azongi na hôpital wana babino ndenge zali awa mama ya mwana oya kufi mbeza na morgue kaka juste obimaki wana muninga na wana atelier poison muninga na mutaka awa pesa ka biloko kolia o to bakala ba mbisi wa kufa il fallait gasala angele papa moyo zo mwana oya ezate biso oza orphelinate moi la ben hôpital déjà malade bimi to kozo ngisa susute luka okenene ba orphelinat ndeko mbalo wana kenda na mwana wana epesinga ipase epesinga mutu ko swa yaza mwana mobali sikoyo abane ko fana ndako wana sima ya ndeko na ya mwasi akosala ndenge nini akotika na ndako wana atatika quelque temps puis yaza mwana mobali s'occuper siko plus tard tangu mobali wana kolinga bala mwasi so mwasi wana ye akolinga ya fanda wana atanke nani tala ndeko ya baby CV ya bandeko ba ofele ya batu ya likola ki pire ya so landanga to so la pembe
Partagez mission oh yaya. Partagez mission yaya. Comment ma émission yo moko te na ba chaque fois. Radio le collège télévision, radio le collège TV mission oh yo. Quand la radio moko te sorta le yo mo premier mais partagez ka yaya. Partagez ka pe sunga ka batu. Tango partager ndeko. Yebisa yaya o s'abonner. So s'abonner, tiaka ba j'aime. Tala li solo o pas epesi. Pas epesi yaya. Li passa atikali na mwana prématuré. Siko papa wana, tonton wana, Yasnel arosa ndengenini. Arosa la ndengenini. Soki atazaki li passa bazaki vrai jumelle. Basi, elle s'occupait ya bébé wana. Mais siko ya mwana mbali, arosa la ndengenini et pesi pasi. Tala ba ofele oyo. Aboy muninga pour son mbali na yaya makama to na mwana ko za maseki. Ba yaya basi to bena matoyi. Yaya benda ba ndeko no matoyi. Mama benda ba ya basi matoyi. Pire na mgrela soute pire comme pirate vie comme bentere muta otala ka intérêt na yedo camarade amoni mbala mninga kitoko mbala mninga lengi ya linga zwaka ekoma ya ye yaya yo bongo na camarade na yo tina ni va ko ma camarade na yo pona otika na libala siko libala ko maki isa automatiquement la cause hote ataku to mbala linga ozo akozo soute po osali kima osakala teta siko likona ngo moyo zonga kisasa yate ba oluka yo yaya tayo moko passe eso komi lisolo oyo esuki awa na yebi ki ebele botali abo leli sibino oui leli sipengai passe yaya. Merci na Chris Larise Pelender, réalisateur de émission Oyo Radio de Kolema Solo, yena assistante na ye Winnie Larise Pelende. Merci na Claudine Larise Pelende, on a script la fille à papa, elle était au four et au moulin, na script na lumière de son équipe Claudine Larise Pelende la fille à papa, nous surtout on a sous la coordination il y a Mamarina Umbi Larise Pelende, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure ni virage. Yaya, merci na Michael Josh, sponsor officiel de la chaîne Oyo. Merci na Maman Charlotte Caputu. Merci na Genesis Hotel. Yaya, ceux qui posent besoin. Tout ça, la promotion. Il y a article na yo. Il y a maison na yo. Il y a ONG na yo. Bengabiso awa na radio de Goto Kosala. Yango peut-être télévision communautaire. Est-ce que komi c'est que bien. Yo posé na lisola ko pesa. Ko bomba yango te yaya. Bomba yango poani. Peut-être lisola na yo e ko sunga bande ko moko songolo e sika moko pakala. Gros coucou à toi, un clin d'œil spécial à Teongandu Chilamwina, na bana tuya Mada City, vous comprenez? Na bosa binote Gumela Teongandu Chilamwina leader ya Captain na Mada City. Voilà tout que na ndengwana. Mbote na yo boss Manassé, vous comprenez? Voilà boss Manassé. Na botanité bana tuya Pérou. To que na kolia bon na restaurant Mi José. Vous comprenez? Ya commandant Guilin. Voilà. L'aide du chef. Toujours présent, vous comprenez? Voilà que dans l'endroit la bosanité moi si à 1m90 Shagi Sharoufa original Sharoufa oyo à l'équipe basse na mbali na mbongo na Pérou Sharoufa, vous comprenez? Anniversaire ya mardi c'est que mbongo zali voilà que dans l'endroit vous comprenez? C'est que bien la bosanité Fezafa moi si à Mwindo, vous comprenez? Zarandengo na voilà moi si à Boya Mbindo to bosanité bana tout ya Mada City mbote na bino Nathalie Wanga, mbote na yo, Mélanie, mbote na yo na Brooklyn, bosa ebele. Na bosa nite mosali na Nzambe depuis Bruxelles, papa Richard Watouzo, na komi, hein? Voilà, ya maman Emilienne Mboma, on est ensemble, et kenda kandengwana. Papa Ousmane na Londres, tout ça, n'engenini. On a besoin de $48 na yo, vous comprenez? Voilà, et ça kandengwana. Allez, portez-vous bien. Chap chap! Et tchara! Radio Collectivia Fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Ya botoko mawana tika topesa matondo to remercier Michael Josh, sponsor officiel ya chaîne Oyo qui nous accompagne et qui continue à nous faire confiance. Michael Josh, merci à toi, merci à vous aussi Kozaliwana. Alors, to senga abonner le ko moko bandeko ko na site na website ya Michael Josh. Au côté kuna oponi article ya soki net na Afrique na Afrique boyi sikoyo winter ngebanda comprendre siko na Afrique boyi elo ngebanda sama ngebanda siko na Afrique parce que moi ya ngona oyo net t-shirt boyi to la ti boyi ba polo oyo ya Michael Josh au sentir kilo pena ti na polo pena boyi mutandimi mais na Europe sika boyi malile banda
Donc kuna ba rivage ezali ba veste pene ya solo ba jaquette pene ya solo pour na winter c'est quoi hiver na Europe na Amérique na Océanie et bandi beaucoup ta kuna na site pour na commander quelque chose ya to supporter griffe ya wana mboka ko to supporter griffe ya wana mboka ya biloko ya kolata ya bien na moins cher tala yo que so ba chercher kuna 1535 € sikalango ba trahir payo soko so ba chercher na Michael Josh primo ko abordable mama na griffe ya wana mboka ya na lingi Europe nyonso tout to yeba Michael Josh existaka ya bengako côté na cité commander quelque chose pour na Michael Josh so rebino côté na cité yo benga libera Michael Josh so na ngwa so la ngote benga to kopesa yo o so la na Michael Josh ye moko so la ki yo mutentel to mona na télévision Michel Leki ngala so la Mechentel na Mechentel couturier tel papa eza griffe papa ya to soutenir wana mboka est-ce que vous commis c'est que bien. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, la bière officielle de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Bomoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ti komata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo Afrika la tsabana oyine to mutaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete bato ba komobanga soko lingo somba biloko omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso te bila basine ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud. Dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma, pilote, commercial to militaire. Avantage yango yo obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte ako guide bino ndenge nini mwana na yo ako sala classe ya pilotage. Alors
avantage nyonso hébergement minerval olingi mwana na yo ayeba kobongisa bamoteur ya baavion benga mama Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud, voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. People coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazo yekola avion, baza mibale, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Ozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Locale Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, tokumisa yo ndenge nini. Merci pour l'opportunité, maman.